Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki. Fin. No image, Banza Sango ya Congo, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso oza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apesi la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. Fanel Bajo 19 ans après. Oya ba grand prêtre na ba femme en espèce baso ba sa makamu na monde donc Ariane ma foi la ne bino mo boyebi donc na mobali na ye chéri na biso à tout le temps Roger Ntiona elora makasi quoi donc soko lingo mona ba responsable bateau yo mutu esalaka terrain yango yo donc nous vous invitons tous quoi à être là bino mo bomo na bango. Donc rien à dire. La paix sa femme d'affaires et moi à Sabino. Voilà. Oya koya ke pa ya mosengo te ba vie eza ba kote vraiment si pa ya ka vie eza nde ba kote yo boema ba eza Jeannette Malangi, Bobo Sanatel, photo na kati ya Kin, photo na kati ya Kin, ezali na Capella, numéro 29. Bana, ici c'est Paris. Donc, bien sûr, tu vas avoir vacances, Bobo Sanatel, photo na kati ya Kin. Donc, la bino porte écran ouvert, de vivre en go. Ah, c'est ça, chez Jeannette Malangi, photo na kati ya Kin. Merci. Merci. Et dis nos images, tu as yo za deux fois, tu as danger. Et zanga bino Jeannette Malangi, la bengi bino nyonso ba fille à Paris, ba fille à Grigny. Bientôt c'est les vacances. Bon mais ma bande na Kini, na ici c'est Paris, la Capella numéro 29. Wana penda bo se retrouver na bande na bino bo se là. Tout est là, nyonso zali. Boya qui eza kitoko chaleureuse boya boko sepela vraiment c'est l'anniversaire de ma copine Precia yango boko sepela moi champagne ezali moi taba moi viande tala kaka
Merci beaucoup, ma copa. C'est Feli. Ici, c'est Paris, c'est Janet Malagi, Motema Alexis Zaza. Thérèse de la Grigny. Adresse est à 5 rue du Port, 91 350. Donc, Joe, il y a vrai, Momi a vrai, il y a pour Thérèse Kitoko. Thérèse est lengi, donc, Ngai Douala Mosengo, na Madame Mama Ibe Mosengo, la mère Adèle, nous avons Françoise Lembe, canne secret. Donc, je dis Françoise, donc, canne secret quoi. Après ça, on va se parce que petit nanga basi basé belé, kuna petit nanga basi basé belé. Donc, terrain boya. Ba frejo, ba vrai momi, pour ba koro et son bayar ba. Di José la marraine, ba dangos donc donc il est patron des patrons. Tant wa yaka on a mo pao, ba gracia, ba kabagambo on a ninga mukete. Tu as pas boni, boy bigate, ba c'est un footballeur boni. Donc boya na terrain ça mututu mai mai, j'ai dit le l'action mai. Pendant sango ya bilili, mai pendant donc pied dans l'eau. Au fandi na mai ozoli ya mwa taba donc mbisi za bomi wana bo pêcher wana bo tumbia boliao donc ça biloko te bolia biloko tant de te François za wana mère soise ba petit na so ba belé bandana lutula ba petit belé to na mère de monama na ba petit na nga ba lobi ba yema banani mais nazo pesa sous moi nouvelle RM business ali Dangos ali donc mukonza papa tout na mulongo simana Dangos hein Dangos, Mudango, aujourd'hui mon pao, aujourd'hui donc dans le terrain les lumières, tout ça à pied dans l'eau. Si 2 heures, 3 heures du matin dans la gare, ban noctambil boya. Oh non, l'exagi air guna. L'exagi air. So l'exagi air y a dans le terrain. Terrain ça est lengi, ma solo qui toque. Merci pour tout le monde terrain ça terrain munene. Hein? Tout ça petit à bien. Badjo est vrai, ngai moko douala mosengo na ali, na aussi mabino ki tok. Na madame nanga mama ibe pa ali. Hein? Ma dédicace za bo, moi to pesa ma dédicace ya te. Bana na biso bazali, Jetou, Makla, Lauriane, Kelly, Abi, Sven, Gloire, Grace. Bana tu wala bana na biso na tangi wala. We go. Mais bo ya bo chapu atala ka ndeko na bino kongole pta benga. Teresa ki toko boya to simbelo kongo. Merci Dino Image. Merci à toi. C'est plaquant les à la capacité arrivée. Donc, donc toujours en famille quoi. Donc, tout ça n'a dit comment on a pu tout matcher d'Azani. Donc, nous sommes les candidats donc Tokos. Donc, on ne peut pas mailler. N'est-ce pas bien, n'est-ce pas Angili quoi. Babi Maya Angili, les macam, babi qui colle les cosa. Gramandi qui cosa Maya Pembe. Maya Pembe des macam. Donc, on a Maya Pembe. Il y a photo school. Donc bonsoir. Ah ben on a kata lufula kari. Donc plan nyonso ndenge ya lia watabadi héros mai eza pembeni olingi ko nager. En tout cas toza bien vraiment. Donc on a kata lufula kari. Kolia komela so ye a okosepela. 5 rue du Port na Grigny. Donc kitoko penza Edine Image. Yo mo talaka baza kolia. Taba ko eza tellement esili tellement lengi kolia toana mama na mawa donc tozaka na samedi na dimanche tozaka week-end tozaka po bato bakene misala il faut pas battre la paix santé le week-end les jours oyo ya kosolola ya kosepela ya koya olemo ntaba na yo donc kitoko quoi donc yango wana nakata lula kari awa maeza olingi basaelo mbisi bateka ndobo mbisi olingi kosukola bamayo ezali donc grâce on a kata lufula carré vraiment donc et une image merci de batabe sili bilo sili maboke sili nyonse sili donc en tout cas kitoko oya awa 5 rue du Port na Grigny donc ça fa kitoko grave c'est nous on perd de temps on est là à l'aise accompagné na Gabi devant la biso pour faire plaisir na baninga non devant la biso. Tozana Nelly Mousseï aza présidente ya poto na poto international bana poto à Tongo ngamo pe je fais partie de bana poto à Tongo moni nga to mbi awa na terrain o tozana 91 350 Grigny toza a to benga openga fura tozo sa maboke elengi o banolia na sele to sa mbisa ko tumba to
ça ma solo y a ma cour de grand quoi. Donc ça peine nana lutula awa poto na poto lisusu to mutaza na posa ko yawa azuri du port 5 rue du port na Grigny. On a encore ma awa donc biso toza la kati ya matiti en face à Mai mais numéro et sa référence c'est ça rue du port to yamba bino maboko mibale motema moko nde to mesana na kati ya poto Olanga Françoise Lembe mwana poto tongo kana sucre kulungongo ngayo donc Grigny plage ka place moko okutana ezali sikoyo kozoma mopepe donc kolia kitoko komela kitoko donc na invité wa master langa nyonso po ba ebele ba master langa de partout dans le monde donc champagne whisky vin donc dès que na ma présidente yemoko neni mosei poto na poto international ayaki awa donc après midi à lelo na bakoko na Christelle moi na biso donc on a passé un très bon après-midi donc bato boluka ba après-midi na bakoko place ango olingi anniversaire place ango rencontre na ba ami olingo lia liboke pena ndenge todiaka na kinkole donc tokenda akini donc yaka liboke oyo pena bazosala na kasa tabatono oka jonga na boyo te jonga mon frère mais pe na Grigny wana jonga na yo boni kosala ba trajet donc yaka kolia na koto yo kolia kitoko ba vrai chéri ba vrai jo donc ba mai pembeni banini mopepa kitoko ezopesa pena donc nde tolingelaka donc on vous invite l'option na lobby awako pardon bakosa biso natiki Paris na ye na Grigny tala na omela champagne na bandaki na 20 pour la rolia pour la lia aka na 20 na meli ba verre ko sakana te 20 blanc ya somo pe na champagne c'est pas n'importe quel champagne trouillard pour bon la ke awa na kutika ba trouillard na ba ruinard donc ba champagne na pas en pamba te na yaki pe nga moko te na yaki na mwana nga Christelle Moussei na yaki na ba koko na nga Darel na Darnel biso pas la biso tembezate trop parler peut tuer aweza poto la poto international nganda oyo belle sœur la rappel ituni mazali awa Françoise Lembe pas azali awa baza misato donc ba osala ba plat moko laisse tomber tolier trop bien tolier poisson malango batumba tolier ngolo ya liboke tolier na taba na Thompson na kotumba et puis brochette franchement franchement, goût na goût. J'ai pas l'habitude de parler devant la caméra, mais en tout cas aujourd'hui, comme c'est pour mes tantes, en tout cas je suis présente et j'ai juste un truc à dire, en tout cas rien à dire. Je suis pas très poisson, mais en tout cas poisson na vie awa. Pardon. Goût vraiment il y a beaucoup d'eau. Rien à dire. Ningolo bezate boya kaka bino bobo vivre kango pena en live. Voilà, on dit trop parler que tu es, venez vous-même, voyez de vous-même. Merci pour toute la nourriture, c'était bon. Oui, c'était très très bon. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global, les PM Express, il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence, il y a fret, on a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Global PM Express. On bus toujours artiste Oyo. Il nous a toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À air d'ouverture na chose à de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc Patrick Malouavengi rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC lo makasi.